Bonjour, bonsoir, trésor internet, c'est votre animatrice Bénite Ampoudi, autrement du BM, la perle rare, la mignonne de la presse congolaise. Les lots à la morgue à Saint-Joseph. Oh, vraiment, kake et beti, hein? Kake pene beti na mato ya batu. Tu vas comprendre, on est Ezanini, artiste et comédien, bazo, sila, seko, sila, la mboka na biso Congo. Ezanini, tu vas comprendre, tu la morgue à Saint-Joseph. Les lots à sous na sango ya pasi, sango ya mawa, tu vas perdre un artiste mounene ya mboka na biso, Diana Makila. Donc et puis c'est pas si vraiment puis c'est pas si makasi tous la morgue tous la morgue akufaki lobby lundi akufaki lobby lundi à partir il y a 22h na morgue à Saint-Joseph. Donc tous a biso nyonso équipe mobimba tous vraiment awa tozo lande la makambu nyonso ndenge zo les camarades ba désordre bon mona bino bon mona ana ba nini na ba image désordre vraiment ils awa ya kosakanate merci à ma maman Jika maman ya bane belé bon s'abonner massivement vraiment na Jika TV News bon zo ba information nyonso obo lukaka donc tous a to kiti maintenant sur le terrain nyonso bon zo ngokaka lelo merci beaucoup. Normalement, il fallait se le faire à la maison. On a confirmé que Bisso n'a quitté la YouTube Mabé. Discussion en plein air parce que c'est un des plus et les qui n'ont des moments qui m'écoutent, c'est tout. Ok. Tout sur le marron. D'accord. S'il te plaît, tout sur le marron. Non, toi, on va perdre mon harmonie, ça, c'est qui va marocain. Bon, ça va faire que la table, non, on si vous avez la YouTube, on va finir bino. Bon, finir biso. Ah, si vous avez la poignée, peut-être ça la mawa, pour la niba bloquer, pour réclamer. Yo, le bien, na mamenga, na matanga, na sengo, na ko sekadi, na ndenga, akufi. Parce que la mawa, na fa titi na salite. Osomona, non, ça na ko na salate. Te ko la dina to la dina na sengo te. Mutu nyonso atiki musana na ye, ai na morgue, pour na ko la diana. To ye te pour na ko se mesurer na yebani te. Ah, toi ni. Na bolingo pato réputation et bolingo sana ngote bino mo za ba avec le te bo moni. Avec ya zata ko la muninga na bino. Ko bandi so ba de mo te kesa la ki. Yo ma to la tatu ni bino clair, mo za ba avec le te bo avec. Il y a beaucoup de journalistes qui ne sont pas sans biso. Non, non, c'est pas pour eux. Et comme on a fait dans biso la matin, il y a beaucoup de problèmes. Banane ma bande on aussi biso mon ba trop bande. Faut mon ça qui to côté. Et puis ça va ça comment ba jeune na bango ba so na bango. Na ne non. Donc on ça va gérer. Bagé comme il habite. Eh, donc il y a Bagé, c'est comme il non, Bagé on a gagné le niveau. On se montre. Bagé ni ne peut pas comme on niveau. Mais comprenons mon ils ont tatina. Parce que l'air reconnu en plus. L'air au penza et l'eau à relever zaté. C'est parce que on est d'abord sous les chocs. Choc est tellement makasi que to lukana nous to évacuer corps awa to ke nango na esika oyo ekoyeko permettre biso mukolo corps ekobima to sala ba cérémonie nyonso ndenge basalaka à l'aise. Donc pour le moment on ne peut rien dire. Mais du moins bon accompagner biso kaka. En fait bino na presse boza très bien informé biso. Et l'on Diana Salaki crise,
crise ememi na AVC nde yango oyo lelo ememi na liwa o toyebi yango wana mais le reste nous sommes ignorants. En fait makambo yoki ebele mutayeba ka secret ya liwa ya mutu eza nzambe. Nzambe nde mutayebi mutu wana nga mutu na lingi akufa et parce que makambo nyonso soki nzamba permettre te ekoya pete na lobaka mbala mingi sekele ya liwa nzambe mutayebi yango mutaliboso ya mibale eza mowei oya kufi ye moka yebike na kufi po na boye ya misatu eza bato basalaka baninga mabe ayebike ngamu na bomiye na kindoki na bomiye na poison na bomiye na maladie et consort. Alors lokola nzambe to tuna ke ba question te que mutoyo akufi ndenge nini nzambo permettre ango lokola pe mowei moyen aloba ezate lokola pe bato basalaka baninga mabe toyebi bango te moyen toyeba source origine ya muto akufeli ezate yango wana na makambo nyonso Bible ezoloba toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ça. Mais bon, que la réputation moi ya mabe hein. Au milieu des bio ba comédien, la réputation moi za mabe ba poison, en fait artistes et comédiens wana o tozomona. To bengi bango artistes et comédiens c'est parce que ils sont réunis. Voilà. Ils sont réunis dans une famille qu'on appelle famille artistique. Mais baza ba famille na bango. Donc le loso yé na limité à wesika toza okomo na lemsu na balabalo na se mutu moka kufi oleki na balabalo oleki balabala moko na balabala na mutu moka kufi oleki na balabalo oleki balabala wala kuna su mutu moka kufi quartier moko lemsu 5 bibembe to 6 bibembe eza ba famille na bango hein eza ba famille na bango nde batu ba kufa eza famille na famille nde ezo perdre bandeko na bango famille na famille nde ezo perdre ndeko na bango. Et pour la koloba poison, bon, c'est vrai, to ignorer te, makamusu pe ezalaka. Ezalaka nango, nabisika batu bazalaka, batu bayinaka, batu bazangaka te, batu baboyaka, batu bazangaka te. Mais, ba comédien, toliaka ensemble. Je vous dis sincèrement, toliaka ensemble. Si c'est seulement si poison, ezalaki, mbelele msu biso yo to aussi to kenda. Mais le col ensemble bazo battre la biso et to pesi nzambe merci, c'est ça. Voilà un dernier mot et puis Diana na ba bon souvenir nae moi trop. To bana nae avant peut-être bino ba Diana na musana bango ya en fait que son âme repose en paix. Mes condoléances na famille artistique Mobimba et puis na biso pe ba chroniqueur parce que to comment plus que se collaborer to zalaka na bango bazalaka na biso malgré ça on a épé si passi mais moli moné pe manaki. Voilà, Olivier le mot très important to zalaka na bango pe bazalaka na biso. Ouais. Tant que on dirait ba ndeko bande ko soit na bande ko discuter ba comme ko incriminer biso ba journaliste que biso to zo tia bango makele to zo panza sa on na mabe alors que tout bango bazo banda. Mais oui, c'est vrai. Nga zo condamné ba chroniqueur et ana bilo msusu il faut pas rediffuser ango. Malgré to leki na biso na ba ifasi kangote mais quand même attaque bo moto. Il faut ça la rayon moko tala ke photo ya mutu na morgue vraiment boyena ko kangate. Mais so ba soigner quand même caméra zali ba. Mais oh eza to kiti sur le terrain. Nga na répondre na ngo lobi ba loba comportement na biso na ba chroniqueur eza mabe. To pesa sango kitoko te. Hier moi je pleurais. Na moni photo ya mutu balingi ye na dra na kati ya morgue na ebité tiko ke no bimisa image ndenge wana. Ezaki ba chroniqueur parce que la famille na ende basi ba pandi ba chroniqueur bazaki wana. On ne disconvient pas mais oh biso to yebi comportement na biso ba chroniqueur ndé ezalaka la plupart na 100%. Moi je suis sûr que Kobi m'appelle pas ba chroniqueur. Alors to panza sango mabe na landa ilobi quelques analyses à bande ko ebele. Ba analyse ngo eza nango kitoko te parce que sango aliwa eza photo compature na bato babungisi ndeko. S'il y a des remarques toko ça bango ba remarque peut-être après. Mais to lelana bango mais so eza ke bato bazo swana to yebi ata ba comédien tate ezaki biso ba chroniqueur yebi ke na ba matanga msupe to swanara so eza na mutu mo ka reglanga trop na télévision bekali pende ye toko bandango pe na matanga siko est-ce que ezaka pona bango non et ça la mara partout même na ba famille
au moins na matanga famille mais ba famille ba bundi entre bango donc eza yango normal sauf que to tika molimo wa Diana epe manakini. Voilà, merci beaucoup. Pardon.